Aujourd'hui en Europe, beaucoup des hommes balukaka koyeba montant ya mbongo eza na compte ya mwasi, mais montant o ezali na compte na ye mobali alingi te mwasi do yeba. La senga est à torture de bêta. Dans la bêta, on a famille bazo bêta. Ba traumatiser mon ya liboso ka ndawo abaye ko zo mona liboso ka ufane pana bango ba traumatiser mona mwasa balaki au moins azan doki basali délivrance na ya mobile ya na auto ebite mona ngale lo ara osala lo côté mona ngaka OK classe ko sa musaka linge lo côté so ba dikali kambasi atiki pour nini ba papa irresponsable obibe misuni na hôtel bana ndo tabati so na ba esa na passe pour ngamoko na viva moi mobile atika futa personne maternité moi makambo zo lo ba oyo nga dans la même situation. Très bien. Dans la même situation. Dans la même situation mobile abongi sanga na poto to boti bana no boti na mona moko abandi moburu famille na iba lingi te. Vous êtes sur Top Media TV Démocratique du Congo, une émission où nakosenga na ba mama nyonso ya poto. Moi si nyonso oyo mobali nde mutu amema e poto. Moi si nyonso oyo akenda poto na befort ya mobali. Moi si nyonso oyo aza marié, aza na poto oyo mobali anyokolaka zwa kiti fanda. Bino pe ba mibali oyo bonyokolaka basi na bino bozo ba kiti bo fanda parce que toza na besoin to solola na bino. Toza na besoin to relever ba défi oyo ensemble avec vous. Toza na besoin yako yebisa bino makambo biso toza nango pona basi o bino bozo konyokola na bandako pona basi o bino bozo ko chosifier na bandako pona basi oyo bozo ko silisa ba valeur pona basi o bozo ko respecter te na bandako na bino na kosenga na ba mama nyonso bozo bakiti na bino bo fanda parce que tozo solola na bino bandeko na ngai belé basi bazonyo koma na mokili batata mwasi bana na ngai belé bazonyo koma na mokili ba mama leki na ngai belé bazonyo koma na mokili ebelé ba nièce na ngai belé bazonyo koma na mokili à cause des hommes. Cette émission est réalisée par Bon Delive Bonsé, que vous savez, c'est lui le réalisateur principal. Il y a le code de bonne conduite. Aza Sima Caméra. Et ça, juste pour 15 petites minutes, cette émission, c'est le tout premier numéro. Nakanisi Bokozwa Yango, série par rapport, il y a des témoignages, par rapport, il y a des interventions, par rapport, il y a des maman ou des collègues awa. Parce que jeu de maman, jeu de femme, jeu de fille, jeu de sœur, bandeko o bazo kolela na kombo ya mibali na poto. Bandeko oyo bazo comme ça basi lokola banyama na poto. Baza ebele naza na bango na ba téléphone baza ebele, baza lorsque je dis ebele, baza vraiment ebele. Avant de commencer cette émission comme d'habitude, je dirais un grand merci à ma mère fan. Le maire fan, je vous salue. Bino Baignon Sobolingaka émission. Oh, on a passé Bino Mbote. Je dis aussi un grand merci à maman Bijou Ketani. Maman Bijou Ketani. Maman 90%. Maman Obongana. Papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup, maman, parce que vous êtes une maman avec un cœur, un grand cœur. Et d'un côté, Nabino, vous avez un mari qui est notre papa. Nabenga Kaye, papa responsable, et papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci aussi à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Mère va tripler. À la Cour suprême, maman Zozo. Le big boss, papa Noé Mavakala Nzinga. Papa Noé Mavakala Nzinga. Merci beaucoup, papa, pour le passage conseil Nabino. Maman Deborah Lubanda, kilo pa mère à Calgary, c'est-à-dire Calgary, kilo nyon sezalaka, et pas naïe, maman surprise. Maman Oalobaka, soit lobby à 7h, que t'as dit je vais faire ça à 8h, c'est-à-dire avant comme à 9h déjà. À cause de la grande Lobaki, maman surprise. Un grand merci aussi Nabino Baïnio Sobogozo Libakou, Yakola Nabiso. Bertin Konde aussi, c'est un homme responsable. Voilà pourquoi Nabengi, homme irresponsable, Bozo Bakiti Bofanda, les hommes irresponsables. Mais Bali O, Bakoma Koluka Kocha, Basi na place na bango.
bango bakoma basi bakoma mibali bozo bakiti bofanda wana po tosolo na bino mokolo alelo tozo solo na bino. Est-ce que aujourd'hui bino bae, moi je ne dirais pas chance. Je suis un chrétien, j'aime bien utiliser terme et grâce. Vous qui avez la grâce d'arriver en Europe tôt ou d'arriver en Amérique, en Asie ou en Océanie, Nzambe a salué grâce et puis à la fin aussi, aux Mokanda. Okutani penande komobo ya moi si peut-être na poto wana ou bien na Kinshasa awa. Bolingani, bofandi na bino, bobani pe kolove, bobani pe kosala vie na bino. Nzambe aye kosala en sorte que par amour, parce que d'abord au départ c'est l'amour. Au départ c'est la bonne foi pour moi. Au départ c'est bon de livre beaucoup plus anga retour wana c'est mieux. Au départ c'est ma femme. Au départ que je veux faire de toi la femme de ma vie, la mère de mes enfants, celle qui va remplacer valablement ma maman, celle où je ne pourrai jamais vivre sans y une partie de ma vie. Okozope moi si wana olongoli awa na Kinshasa, ok na ye poto bokomi kofanda na ye poto. Bokomi kofanda na ye na kati ya poto na mboka bapaya. Nous sommes le Bantou. Nous sommes les Africains. Nous sommes des Congolais. Nous avons ma culture Oezaya Bisso. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire papa? Vous savez faire aussi la différence, il y a maman et papa. Mais pourquoi lorsque vous arrivez en Europe, en Amérique ou en Océanie, bozo koboso na ki papa na bino bozo koteka yango à cause il y a peut-être les avantages qui se retrouvent dans bamboka obino boza, à cause peut-être il y a ba profit moko boye ou il y a intérêt moko boye oyo peut-être ekoki pe ko apporter yo eloko ya malonga te na vie omemi ndeko wana poto. Est-ce que kozwa moi si en Afrique koya na ye na poto ezali synonyme ya kokomisa ye esclave na yo, marche-pied na yo? Est-ce que aujourd'hui d'avoir un document ozana mokanda okutani na mwasi mona poto oyo azana mokanda te opesi ye mokanda à travers mariage nabino opesi ye mokanda akomi en ordre na mboka oyoza? Est-ce que akomi muumbu na yo? Est-ce que akomi torchon na yo? Est-ce que akomi oyo yo fo o mataka likolo na ye o pietinaka ye? Des hommes irresponsables, prenez vos chaises. Nalobi, lelo ezali moi et loko moi mon qui pour 15 minutes. Parce que cette émission, je prie que le bon Dieu appelle sa biso ba makoki o de sengeli na mayele na ba tactique pour que tout le moyen tout sauver dans nos communautés na ba homme irresponsable que vous êtes. Lelo ndeko nanga mobali. C'est toi qu'on appelle papa. Nzambe a salibino grâce. La femme travaille, l'homme travaille, vous avez des enfants. Mais sans la honte, Kobungi Saki Mobali, tu viens un bon matin pour commencer, il y a Kokabola, ba dépense yandako. Le dépense de la maison, on doit partager ça. Ndetinga, naye un bon matin, je dis, maman, les dépenses yandako, faut Tokabola yango. Comme toi tu travailles, moi je travaille, il faut Tokabola, ba dépense yandako. Et puis na ba dépense yandako wana obino bokoluka mwen bokabola wana. Des fois au komona moi s'il faut ataka provision ndako. Des fois au komona moi s'il faut afutaka ndako, afutaka ba provision, ataka à manger à la maison.
Mais toi, ton travail juste ezali venir kocha zemi olamuki olie ok mosala. Et des fois aussi okomona oyebo e provision ezate na ndako obandi pe kotuna makambo ya provision obandi pe kosala ngo un problème. Tu peux même aller au-delà. Pour n'akoluka pe ofingi pe mwasi. Est-ce que vous vous sentez à l'aise au bimaki otika ki mbongo ya koliate? Otika ki elo côté chez toi à la maison? Parce que vous avez des enfants avec cette femme et que ba futaka mwasi wana mbongo ya bana. Allez. O kozonga to bando tuna biloko ya kolia na mbongo oyo tika kite. Et ça la binonde ni papa. Na mbongo oyo tika kite ozongi pe obani pe kotuna pe obani pe ko déclarer biloko ya kolia na ndako. Et ça la kabino ndenge nini. Je pose aujourd'hui la question parce que eloko ezo panza bandeko na biso ebele ezali ba mbongo oyo bafutaka bana. Bambongo oyo bafutaka bana, il y a beaucoup de hommes irresponsables batiela kayango misu. Beaucoup de hommes irresponsables batiela kayango misu. Yango omonaka des fois ba manquement ya respect et kotaka et pas moi si. Parce que tu te respectes pas, parce que ozomicha na place na yo ya kimobalité. Na mbongo wana bafutaka bana papa. Tu as besoin, atiaka provision, aswanyaka suki na ye, asombaka bilamba na ye, ba besoin na ye kaka na mbongo o bafutela. Kaka na mbongo yo bafutaka bana. Siko mbongo wana bafutaka bana ezalaka po ba parents baliaka te. L'argent qu'on paye pour les enfants en réalité ezalaka po na ba besoin uniquement ya bana ou bien pour na ko préparer lobby ya bana. Mais le lobby no ba papa ya Congo oyo boza na Kinshasa na poto wana ba mbongo wana au lieu pour bo épargner pour assurer l'avenir ya bana d'études na bango lobby ba besoin na bango des fois mais et comment ba mbongo o bino bokoma ko salela na yango ba calcul ya calcul et comment ba mbongo o bino bokoma même prêt ya ko sacrifier couple na yo mwasi na yo personnalité na yo à cause ka ya mbongo oyo bafutaka bana. Et moi je me demande, on vous paye combien? Bino ba boza en Europe, bo sunganga combien on paye en Europe pour un enfant? Et ba paye boza na Amérique, bo meka paye ko sunganga na ba combien on paye en Amérique? Parce que en Asie, en tout cas, j'ai passé beaucoup de temps en Asie. Na tika la koyoka ngote parce que ba chinois na bena social les alaté. Bon me kosunganga bino bato boza kuna bafutaka combien oyo ekreaka ba problème ebotaka ba guerre ekabolaka ba famille etiaka confusion na libala ekoki pe koboma mutu bafutaka combien. Beaucoup de femmes pleurent, beaucoup de femmes, les hommes bazo nyokola bango. Beaucoup de femmes aujourd'hui baza piétiné par les hommes parce que lobby nga moto na mema kio na poto nga moto na pesa kio mukanda. Les enfants, oui, ils ont la capone papa na maman. Les enfants c'est pour papa et maman. Papa et maman. J'aime bien Kolobayango. Il y a des femmes indépendantes. Des femmes indépendantes, des femmes au couteau babalingakate à dépendre de nos mobile. Na encourager bino maman. Ba femme oyo bazalaka wana abimaka pe tongo akena nepe koluka. Mais papa et ça la yo esengote que moi si na yo ndaku ye moko akoma kosala makambo nyonso. Moi si na yo ndaku et ça la yo donc esengote que ye moko akoma komisombela même ata suki. Ye moko akoma kozwa ba swe na ye na ya bana na ye moko. Mais yo za mobali oyaka pe na butu pe ermo pe omati ermoko pe osali système ermoko pe donc bozanda kumoko et ça la ka donc sengote
Et ça, la caillou est sengoté parce que cette femme-là a déjà compris que si je ne m'impose pas pour l'avenir de mes enfants, pour Nanda Kunangai, rien ne va se faire parce que mon balio Nazana Yazali irresponsable. Irresponsable. Mon frère, au sala kango pour na intérêt ni. La femme où ozo sala pasi wana na ndako. La femme où ozo piétiner wana na ndako. Tu as des sœurs, tu as aussi une mère, lokola. Oyo yo ozo na ndako ozo nyokola. Moi si azaka trop fragile. Moi si azaka trop fragile. C'est-à-dire moi si aza lokola azwaka forme ya mobali oye akeko kutana naye. Mais je sais, il y a des femmes intelligentes, sages. Akoko tape mobali dans des erreurs, mais elle apporte babiloko ya malamu, ba défaut ya mobali et comme ba qualité. Mais vous qui avez son cœur, bozo nyokola na bano ya bino moko boboti. Bana obino moko boboti. Muto yona ye bo sangisi makila. Muto yona ye bo partager vie ou bien bo partager vie moko boye commune. Mutu oyo des fois lorsque mon kilignon so etika la kanie yona ye des fois bo solo la ka ou bien bo solo la. Bozo comme ça basi na bino banda benemi na bino pour intérêt ni. Kaka pona mbongo ya bana. Kaka pona mbongo ya bana. La vie ici, la lire où vont les choses. En tout cas, n'a habité. Les choses anormales, lorsqu'on arrive en Europe ou en Amérique, et comme c'est normal na moyenne. Misumba kabilamba na yo, mi kipaka. To kaboli, chérie, tu vois, toi il faut que tu fasses ceci. Toi. Non, la femme est une pièce maîtresse na kati ya vie ya mobali. Oh, yezanga kana mobali pas comme un complet, c'est la femme en fait. La femme accompagne l'homme dans ce que mobali azoko sala. La femme complète l'homme. Même la femme ne fera pas à la place de l'homme. Ce qui il faut na futa ndako. Merci bon des livres. S'il faut na futa ndako. Naza na mbongo te nako courir et pas ya mwasi nanga maman. Salaire et yanga na retard ou bien azu moi difficulté, on peut faire ceci. L'argent de la femme n'est pas pour son mari. L'argent de la femme n'est pas pour son mari. Mais l'argent de mari est allé pour toute la famille, la femme et les enfants. L'argent de la femme est allé pour le pour na ba petit besoin ya moi si. Ba petit besoin ya moi si. Mais avec son argent wana akoki pe ko sala makambo o lobi pe esungi couple na bino esungi foyer na bino esungi bana na bino. Yango ozomona que donc aujourd'hui des femmes battantes lokola mamé belé nga na ebi grâce à son travail, grâce à mayele nae, grâce à savoir-faire nae, elle s'impose et sa vie et ezokende les 10 francs que son mari amène à la maison avec les 5 francs que moi si azo kozwa elle monso ki baye sangisi yango ba crier eloko moko boye et lobby après lobby kuna epesi mbuma moko ya malamu. Aujourd'hui en Europe beaucoup des hommes balukaka koyeba montant ya mbongo eza na compte ya mwasi mais montant o ezali na compte na ye mobali alingi te mwasi do yeba. En quoi vous êtes de marié? De papa irresponsable.
des hommes irresponsables. Vous avez au côté de chemise à chair, pantalon à chair. Chemise à chair, pantalon à chair. Parfum kolobate. Mais ceux que vous allez irresponsables, non, quand même devant bateau, nyon soyo et bike, sexakayo wana, monakayo et l'autre côté. Nazana audio moko awa. Quand si bon de livre, vous allez m'aider. Nazana audio moko boué. Les allez parmi, maman oyo bazoko déclaré. Makambo ya mabe mibali bazoko sala bango comment bazo zokisa mitema na bango comment bazo sala bango makambo ya somo ya bosoto. Tu as une femme à la maison, incapable de prendre soin de cette femme à la maison, mais tu ozo kendaka koluka basi misusu pona koyaka kotia trouble na kati ya ndako na yo. C'est un sujet qui est vaste. Aujourd'hui, nous zoaka moi blo moi ya mike au courant de la semaine prochaine to bando kozwa eloko moko tozo développer en mais aujourd'hui supporter na survoler na moi ba aspect nyonso. Na moment ni mwasi akoma kama be epa ya mobali. Na moment ni mwasi akomaka impoli epa ya mobali. Parce que yo mobali osalaka nini oyo ekomisi mwasi wana mabe. Ah, cette fille, quand j'avais connu cette dame, elle na balaka yo, ce que o laksaka ngana no elongi oyo, makambo o mele na bala yo te. Pour elongi o ndeko ya mwasi akomo lakso papa parce que yo ozo kolakisa ye elongi nini. Suivons d'abord audio ensemble, Nabino. Un jour, papa t'a dit, les gens des missions, il y a Sarato là. Moi, dans l'encabine. Moi, il m'a cambo au loba oyo. Moi, dans la même situation. Très bien. Dans la même situation. Dans la même situation. Mon père a besoin de la poto. De Botibana. De Botina, moi, la moko. A bandi, mon bourou, famille, il y a l'ingité. Comme quand il y a un problème. Awangana mwana mibale atikanga na bana na bima Belgique na ko boka na Hollande na bota na césarienne papa nanga abalaka tilo balaka. Très bien. Ba traumatiser mwana ya liboso ka ndawo abaye ko zo mwana liboso ka fane pana bango ba traumatiser mwana mwasa balaki au moins azan doki basali délivrance na ya mobile ya na auto ebite mwana nga lelo ara osala le côté mwana nga ko kesa ko sa musaka linge le côté. Très bien. Tout ça n'a pose out. Tout ça c'est à cause ya mobali ou azali responsabilité. À cause ya immaturité ya papa. Ta maison ne sera pas stable. Ta maison ne sera pas stable. On va pas te respecter. Nayoka batu misusu baloba ke non. Lokumu ya mwasi ezalaka ndako libala siko lokumu ya mobali ezalaka ni parce que Valérie ya mobali c'est sa femme en fait c'est sa femme. Mais moi si j'étais une femme bon naïbité lobe koleka lelo bon de livre nga sona zaka mwasi naïbité naza na mobali mais naza nde naza boye ebo sona zaka mwasi. À cause ya mobali ozali est responsabilité bana no bakobenga bango bandoki bana na yo bakobenga bango bandoki mwasi na yo bakobenga ye ndoki mwasi mabe parce que yo ozali responsabilité. On n'expose pas sa famille, sa femme. Vous qui avez déjà la grâce d'avoir de femmes na ba vie na bino et non de filles, des femmes na ba vie na bino. Mes frères, protégez basi moi sur wana. PC Valère tient na ba place donc sengeli parce que c'est une bénédiction pour toi. Vous partagez serviette moko, mbetu moko, des fois maï moko, des fois des choses où peut-être tu ne feras jamais avec ta sœur ni avec ta maman. Mais c'est une personne à respecter, à honorer, une personne qui est à l'aise. Tu continues?
so badika likambo atiki pour nini papa irresponsable obi be mission na hôtel bana ndo tabati so ba esa nga pasi pour nga moko na viva moi mobala tika futa passion de maternité na senga eta torture de beta dans zo beta na famille bazo beta abala ka tilelo. Et aussi ça, et ça aspect moussous, je reviendrai encore parce que tout basé belé nazo ko récolter nano sujet et vimba nazo récolter les informations. Vous aussi qui avez une histoire au ekoki ko sunga témoignage ekoki ko apporter un plus dans la communauté pour na bandeko bazo traverser par moment oh. Celui-là c'est mon numéro, vous appelez sur ce numéro, en tout cas on va bien discuter, on va traiter problème moi na to lu kwa moi to tchango na place publique pour être ya kabandeko moussous. Problème pays sous il y a ma famille, le famille. Tu es déjà marié. Tu continues toujours, il y a qu'à dépendre de la famille na yo pourquoi. Osa déjà marié. Oso continue qu'à dépendre de la famille na yo pourquoi. Balobanin, c'est la Bible. L'homme quittera. Famille na yet. Papa na ye na maman na ye et s'attachera na muto bako s'attacher na ye wana bakomi eloko moko. Ma famille ne peut jamais m'influencer à prendre une décision pour détruire mon foyer si c'est une bonne famille. Jamais. Jamais. Une bonne famille ne va jamais te pousser à détruire ton foyer, à abandonner tes enfants, à laisser tes enfants dans la situation où des fois il y a ma bé mais ok pour aller kobala moi si mon sous épouser une autre parce que on a peut-être eza moi si oh famille à azokolinga. Mon frère, tu es une machine pour ta famille. Mon cher, tu es une société pour ta famille. Mon cher, c'est toi l'unité de mesure ya famille na yo. Propre sang na yo, makilo ya yo moko. Si tu n'arrives pas à bien prendre soin de ça, frère nanga, en quoi tu seras responsable? Ato bali moi si mon sous, moi si on a akobima kaka mabe ya mabe ya mabe. Aouti ko bala. Amemi moi nanga eko yebisa ngo toto ke moi na bona sumi lo parlo kutaki ko bala ke na moi na boya revendiquer ay pas la biso mo ba problème. Lelo oyo ngana ko pardonner jamais jeune fille nangai moi na mbale a lobisaka ete bana ba kotelanga ba lobisaka société to bato bloquer partout azas ko ngolo gasko bana ami ko tlesko yo leki nangai abondelanga et si ma soute ils sont esili maloba mabe ba parents mobimba irresponsable numéro 0. En tout cas, naza na besoin na fongola branche parce que kuna nde to bombi mambo ebele. To bombi mambo ebele awa to bombi mambo ebele. Il y a nos sœurs qui souffrent en silence, basé belé. Mais na kati na bango ba onyo kwama. Il y a des hommes aussi qui laissent leurs femmes en Europe, en Amérique. O bazoya kobala ka basi awa pe po ba mema bango kuna. Mon frère, ata oyo kobala moi si na Kinshasa, ceux qui yo moko zali responsable était moi si on a air enfant na poto akoma pe kaka moi si a poto. Botika kabana wana, bosundola kabango, bokipa kabango te na ba mama na bango na nyonso bokipe te des fois même 50 fois au pesate. Tu vas aller embrasser une vie mobwe oyo okobando sala. Et à la fin, au moment que nos places na kena mo beta na namir, tu rentres encore na zongela les sous yaya. Ozaka ndenge mona mboa. C'est pareil avec le chien. Mama kambo nazanango ebele. J'ai une histoire d'une fille qui a beaucoup travaillé. Azana Amérique, elle a travaillé presque toute sa jeunesse. Mais mbongwana e banokota na konta mobali. Elle travaille avec l'homme. Mobile a nyokoli a nyongiye, abotisiye bana a sunoliye. Aujourd'hui, elle cherche encore à revenir vers cette femme. J'ai encore une autre. Une femme qui travaillait dur. Mais c'est parce que famille kaka ya mobali elinga ki lisusu moi si wana te. Et moi si wana akuma ki chosifié, akuma ki objet ya insulte.
ya kobeta, ya ba crasha. La femme qui venait des fois trouver son homme nanda kunaye avec une autre femme aux yeux de ses enfants. Et ce qui moi c'est à lobby, sa réponse c'est na mema na poto. Oya na poto na mbonga tata na yo obi ya maman na yo. Est-ce que poto est allé fin du monde? J'ai encore une autre histoire qui va vous faire mal. Mathieu Reza Moulaye. Priez aussi pour moi. Parce que c'est maintenant, c'est pour réveiller beaucoup de choses où nous serons combattus. Mais comme nous sommes les enfants de Dieu, le bon Dieu sera là pour abonder la biseau. En tout cas, je fais un effort aujourd'hui pour faire cette vidéo sans mes lunettes. Depuis le jour où on a fait la salle qui vidéo, moi sans mes lunettes parce que la lumière dans un pénaté. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Moi, si on a eu trouvé, mon frère, a bonheur pour nous. Bana oyo nzambe achana libumwa ya moi si wana oyo pesa mama wana bazali bénédiction pour toi. Avoir 5-6 femmes pour faire na 6 à 5 femmes wana bana eza nango solution te. Vous ne serez jamais riche, j'allais dire, na mbongo ya bana. Parce que aujourd'hui ebele ba koma ko luka ko bota bana ebele na poto parce que baba no futa ngai mbongo ebele. Nana mona mutu moko te na kinawa atonga immeuble ou asomba appartement na poto wana. Il y a plus de $50,000 que zali mbongo o ba futa kabana yango na sombeli bana appartement o. Bakoki kozala na bango ya malamu. Mais il y a ba modèle ya ba irresponsable lokola ba tata oyo. Ata vélo bosomba yango te. Que le bon Dieu touche encore bandeko bazo konyokola bandeko na bango. Moi de fois je me pose des questions, ces cœurs là et go utawa ngai inde naza. Tu es une personne mais ozonyokola ndeko na yo mususu et oyo azana mai na makila na musuni lokola yo. Et ya kabongo pona nini. J'ai eu une histoire d'une dame qui pleure, qui me dit papa, des fois na komi koluka même moyen na mi diembika na melata eloko moi mabe na kufa. Mobali azonyo kolanga na ye na famille na ye. Na ye na famille. Des fois ceux qui ba ye ko soin sanga na ndako même sa maman ayaka a, même bande kone bayaka a pour soin sanga. Je suis humilié. Ma sœur, ko sa ki ndumba te parce que mobali wana azo ko tromper ona basi misusu. Ma sœur, qu'on manque belle famille na yo respecter parce que belle famille bazo respecter oté. Ma sœur, qu'on déshonorer tes enfants té parce que mon mobile do abotsa yo bana wana zali irresponsable. Ma sœur, prends ton temps, demande à ton Dieu. Apesoka makas concentration, la vie est au singulier. To vivaka pona bateau tozalaka na bango te. Nous vivons comme ça parce que nous amène alingi to vivre. To vivaka pona maman te même pona papa te. Ba belle famille. Yo oza belle famille et pas X. Yeba ke côté kuna pe okoki koza la belle famille et pas Y. Les hommes soyez vraiment responsables. Beaucoup maba indépendants. Bolongwa na vie ya colonisation ya ba famille. Il faut que maman nanga loba, il faut que papa nanga loba, il faut que yaya nanga loba, ou bien il faut ba sœur nanga ba ya kolobela ye. Ce que tu traverses yaya, peut-être c'est un moment où le bon Dieu a besoin d'atteindre yo et le moboué, à faire comprendre donc le moboué. Mais je te dirais zwango étape à vie et les cas. Ko prouver na yo mobalité parce que mobali a comment ko prouver yo. Parce que ce qui est conséquence c'est ma soeur et que la kayo moko parce qu'elle est au singulier, c'est la vie. On va continuer avec cette émission. En tout cas, laissez-nous vos commentaires, appelez sur les numéros où ils allaient afficher
on va vous enregistrer avec votre autorisation. Vous nous donnez besoin. On va mettre ça à la place publique d'une façon et au même conseil et pas bandeko ebele. La femme azali nzambe parce que la femme c'est l'amour. Biso nde tolinga basi. Mais tu trouveras déjà bolingo kati ya mwasi. Dieu c'est l'amour. Voilà pourquoi ngana bengaka mwasi azalo lokola nzambe. Un homme qui ne respecte pas sa femme ne va jamais respecter aussi sa maman. Parce que biso tout au botama na maman. Celui qui respecte sa maman, ba valeur, ba respect au doit sa maman, a copé sa mwasi na ye ba même valeur dans ba même considération. Lobeko le bon des livres. Merci beaucoup.